Merci mingi papa Roger mpona kopesa ngai maloba. Ba peuple congolais na banzi ete oyo tozalaki na yango mpona koyebisa bino mokolo ya lelo yango wana boyebaka yango ete bandeko bosala makambo ngulungulu te oyo babengami ba intellectuel bazali awa na bapoto bomonaka mosika deja kaka na ba désordre ya mike boye il faut kobenda vision koyeba eloko nini bato oyo bazali kolinga kosala soki kutu na makambo oyo ndenge bazali komema bino boye boza komona ete ba désordre ezali nde bato ya boye bokoloba ete bango nde bakomemela bino quelque chose ya bonheur na kati ya Congo. Bolamuka bandeko botika koreve po ete babiloko deja ndenge ezali komonana na poto ezali kolakisa lolenge ya bato ndenge bazali pe bazali bato moko kaka na badir na bango bandeko ezali kolakisa ete ntango kaka soki lelo bapesi naza kopesa exemple soki lelo babi bapesa bango Congo bokomona ndenge moto na moto akoluka ete asa kampare na barichesse ya Congo po ete babonga noki bazali bato moko ete esprit na bango ezali kaka ete baresir bazwa ba mbongo basala makambo ya bavi na bango yokanisi baza kobunda mpona mboka ya solo bandeko yangala tozali koyebisa binoko boyebaka yango ete tozali kosevante te me na kati ya diaspora congolaise bozali na radio mosusu te oyo ekoki kolobela bino bamakambo biso tozali koloba na libanda ya mboka mpona kotia mosapi epai ya baopposa ya lokuta mpe soki moto asali mabe tolobeli ye po ete baradio mingi hypocrisie bazali koembrase kaka bamabe mpona koloba ete malamu mabe ezali mabe me bango bazali koloba ete malamu mpona koembrase koambelire yango kotia yango baparfait mpo ete bato bayoka yango solo ya kitoko alors ke mabe esika ezali il fallait baloba ete eloko wana ezali mabe bango bazali koloba ezali malamu moto nyonso to azali kouta na Congo azali kosutuka mpe koloba ete makambo nga namoni na mboka misala ndenge ezali kosalama antuka makambo nyonso bayebisaka biso ayango te me bango soki babandi koyoka bongo bakosala tu mpo bafaire taire moto oyo azali koloba babiloko ya ndenge wana mpona kosala tu mpo ete baatire attention ya bato te me bazali kobosana ete lokuta efutaka te lokuta ate eumeli me ntango verite eyaka evuzunaka nyonso mpe tozali koyebisa na bandeko oyo bazali kokoma ete Véron Mwalumba na soki Monsieur Wari Matingu bango wana nde bazali baresponsable ya radio Zumel 1000 alors tokoyebisa bino ete bandeko bombongisa balangage na bino parce que ndenge ezali wana ndeko Véron Mwalumba ezala soki Wari Matingu oyo bozali koloba bazali bato moko bazali kutu na rapport moko te na kati ya radio na biso tozali koyebisa bino botika kokoma bikomela soki bosalaki na bankete na bino bomoni ete bambongo ezalaki kouta na Kinshasa kokende koatterrir a partir ya Washington epai ya Monsieur Véron Mwalumba bobenga Véron Mwalumba mpo botuna ye bambongo wana ezalaki koatterrir kuna abandaki kozwa yango a fonction ya nini alors au lieu ya koloba n'importe quoi bambongo ya Kinshasa eza koterrir epa na ye nde azali kofinanse radio Zumel 1000 bozoba soki ndeko Véron Mwalumba azali na rapport na biso tokobanga nini mpo toloba ete Véron Mwalumba nde azali responsable ya radio oyo Wari Matingu bino bozali koloba soki Wari Matingu toyebi ata ye te tomona kaka moto moko na Facebook boye Wari Matingu soki Wari Matingu biso toyebi ata Wari Matingu lokola bino bolobi ete bosali ba enquête alors tozali koyebisa bino ete ba enquête na bino bosali yango donc boleki penza on ndenge balobaka ete bobeti poto bozali à côté alors boluka Véron Mwalumba boluka soki na Monsieur Wari Matingu wana bosolola na bango botuna bango parce que radio Zumel 1000 toyebi bango te comme
responsable na kati ya radio Zoomel 1000 botika ko confondre makambo alors bino batu bolingi ko abattre ndeko Vero Mwalumba soki bozali na besoin ya ko abattre boluka ye na ndenge na bino bo salsilisa makambo na ndenge na bino alors botika kokomaka ba makambo ezanga tina pona koloba ete bino bato Zoomel 1000 kalate bokomona to ko abattre chef na bino Vero Mwalumba na Wari Matingu n'importe quoi bozoba na bozoba bovandi na poto ya bolingi ko apprendre te kaka koloba n'importe quoi ba enquête moko ya solo ba enquête ya buzoba soki pe balobi balandela ba na makambo bouti koloba bosalaki ba enquête bomoni mbongo ezali kolongo na Congo na Kinshasa ezali ko transiter na Washington esika ndeko Vero Mwalumba ezali ko zo soki pe balobi balandela wana nyonso tu ba makambo ya lokuta na lokuta papa Roger lokuta na lokuta bozoba na bozoba oyo tozalaki na yango na ba peuple congolais bozala kaka bisika bozali bomona kaka bino moko ndenge nini ba congolais bazali kotambusa bino na bozoba yango na tozali koloba ete bato ya boye nde lobi soki bozwi bo Congo tango kokoma likambo ya partage ndeko bokomona ndenge bato na moto bakobanda koliesa na ba poison babiloko yango ete babiloko yango bo se rappeler tango Tshisekedi na Mobutu na bato mosusu batekaki héros national Lumumba bayokani basololi soki yo zwi bokonzi 5 ngai pe 5 boye basololi malamu mais omoni tango ekomaki tango bazwi bokonzi tango ekomaki eke Mobutu asali 5 po atika lobi nani omoni ndenge ekomaki yombe boyebi ndenge ekomaki ete bakomi kokanga Tshisekedi kolesa ye bafimbu banini pona koyebisa bino tolobaka yango tango nyonso tu bandeko ifo boyeba yango ete makambo oyo basalaka na ndenge ya politike oyo lelo bato nyonso tozali komona bazali kobunda mpona Congo boyebaka yango ete surtout bato oyo bozali kobunda mpona Ngbanda lelo napesi exemple lobi soki Ngbanda zwi mokonzi bandeko ebele bakolia poison mpo nini Ngbanda koki kolinga te kotravaille na bato bayebi esika lit ebandelaki ebele bakolia poison boyebi poison oyo atango ya deuxième république oyo babandaki koliesa bato boyebi kombo na yango mudiadia bandeko poison wana mudiadia ko oyo Ngbanda abandaki kosalela bandeko ezalaki korate moto te soko olie yango ata ya moke soki mudiadia ekoti yo na libumu ndeko oleki balwambo nyonso tu balia bamudiadia na makila ya sida batiela batia bango na nzoto banzondomio bango nyonso balia bamudiadia wana ezalaki 2 fois te tala kaka bango moko na Mobutu basirnomaka yango mudiadia ezalaki 2 fois te mudiadia soki bazwi deja sani na yo bake bapakoli yango mudiadia ndeko yebaka ete okoleka olinga te okoleka yango tozali koloba ete mingi lelo baza kosala makelele boyebi ete bozali ebele mais lelo soki batikeli bino Congo kaka ndenge na bapartage yo ndenge bozali na yango bokomona ete Ngbanda akoutilize kaka poison na ye mudiadia mingi bakolia mudiadia Ngbanda aza mayele mabe bakolia mudiadia politique kokoma likambo ya pouvoir batie biloko na mesa mpona partage bokomona ndenge ebele bakolia mudiadia ozalaki na yango na bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino baverité ya radio Zoomel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zoomel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino